Killing ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains. Thomas, auti ko soit voiture na ye. Président Thomas, aussi voiture na sika na moni ya couleur rouge. Na moni ça vraiment c'est en makasi. O ba benga ka tapis rouge. Obi ke yo moko yobi ke na poni couleur oyo. Toko ko pona bipona pona te tala kaka vraiment. Mais nazana eza sentiment de joie. Boso na kumisa Nzambe, na kumisa Nzambe nanga vraiment Nzambe akosaka te. Vraiment soki Nzambe akosaka mais nanga na voiture te. Po boyebi ndenge mukile ninganaki mais Nzambe akotika kaka Nzambe na remercier Nzambe vraiment Nzambe merci
na remercier chef de l'État, président de la République, vraiment que na makambo azosala mpona biso baanimateur te papa Umela vraiment opangwisi biso pinjole na miso nakokisi 50 ans na ye demi banda na manda mosala oyo na manda na yo vraiment bohonorenga na son excellence Didier Bidimbu vraiment bohonorenga mpo nakanisaki te ndimaki te ke nga toma nakozwa voiture na kritike mutu te na banda na première république na banda nasalaki na deuxième nasalaki na troisième maintenant na quatrième epa na yo nazwi voiture ya kitoko vraiment nazangi vraiment maloba chef de l'État Umela vraiment ke olingi biso baanimateur et puis yango sengaka tozala ebele na groupe d'animation et puis na verser otunaka nga Thomas nayebi makambo na bino ndo makambo olobaka na nga koyebi yango otindili biso bafatire à travers son excellence Didier Bidimbu le général blanc vraiment merci son excellence nzambe abatela yo na nyonso osali opangwisi biso baanimateur pinjole na miso vraiment pase elongo na makolo nayebi ndenge nako koloba te nazangi maloba vraiment napesi peuple congolais merci napesi presse nyonso merci napesi mpe baanimateur nyonso ya République démocratique du Congo merci to continuer de lancer wana mokomisu na koloba mpo naza na esengo vraiment merci beaucoup omoni bino moko donc yango ya chasse yango oyo donc yebo na sokota papa kokota batomona ngo kokota yango bozomona nde afongola esa te ga louer yango afongola merci beaucoup mais eloko nazobeta sete leki na ngai atika biloko wana ya ngai narataki voyage ya liboso narate voyage ya mibale naleka na media moko naloba te naleka te mpo nakokoka koleka te nakoleka mpo na nini soki ta na ngai ezalaki na oke soki ta na ngai wana ya voyage wana ezali te eza mabe te bon awa natikalaki de voyage nakei na voyage oyo te nakei te bon koleka na bamedia kolobaloba kofinga ngai o nauti Kisangani ngai nauti Kisangani na yawa ngai naza koyebisa na ima na ye azalaki wapi aza na bandundu te azali président na ngai te aza président congolais nyonso ayebi yango ye aza président ya groupe d'animation ya équipe nationale te c'est moi Evoloko nde naza président ya équipe nationale tozalaki biso mibale awa na kati ya Congo tozalaki ngai mibale pauvre Kotila asonami ndenge azali kuna nzambe atia ye na place ya malamu tozalaki biso mibale awa na mboka mwana wana ndenge akufi ti lelo aswana na motu te afinga motu te azalaki na probleme na motu te ndenge natikala na place wana ti lelo nsima bango baye toza kokontinue kaka mosala wana mosala nyonso esengaka zala na volonté. Donc ce que tu as succès à Lumumba Michel et dérangé au thé. Et dérangé mon côté. D'abord on a félicité. La félicité c'est ça la vie. Vie comme il a que ça te mais quitter ça nzambe kotombola yo. Mais moninga na ngai leki na ngai na kotanga kombo Thomas po atanga kombo na ngai moloko te. Atangi Thomas atika biloko wana nga napekisaki voyage te ngai nde nazwaki mukanda na ye na bombi yango te ya koleka na batelevizio kolobaloba babétise pamba mpo na nini mpo babiloko wana lobi yango baimanie basepeli na yango te bavitaclibe basepeli na yango te mutu nyonso tu asepeli na yango te meme ti na poto soki omoni na répondre ye na eloko wana mpo nini bato nyonso balobaki il faut répondre boyebake bakongolais nyonso awa na mboka o c'est moi qui est président ya animateur nyonso makambo la Congo salamate depuis ministre nyonso bapasa na bakuru première fois ministre ya sport apesa mituka na animateur. Quelle reconnaissance il a donné des véhicules tout neufs de Swift aux animateurs congolais et Voloko. Ionela Papa Thomas et puis Mundele Ndundu ba reçu bituka na bango ba reçu voiture na bango kitoko musale monani basali après Michel Kuka autrement appelé Lumumba Vea
azoki mutuka na ye. Monsieur le ministre des sports habité bango tout basa musala malamu to pesa bango pe mituka na bango. Ils ont reçu leur voiture. C'est toute première fois depuis Congo et Banda un ministre des sports appelé sa mituka na ba animateur. Vraiment tout le monde musala malamu le salama. Vraiment félicitations ministre des sports nous saluons. Voilà. J'encourage encore le ministre de Masouté pour le sport à Congo. Vraiment tomata. Babengi au champion ya solo za molongi mokili tomoni ye obeti ndembo na makolo bolongi babengi bino ba champion ya solo boza balongi ye mokili Kombo na ngai Evoloko ngai nazali animateur ya équipe nationale o babengi yango Léopard ngai nde nabinisaka Congo mobimba na équipe nationale bino ba supporter ya Léopard eloko na bombelaki bino nasali nzembo moko o nabinisaka na stade de Martyrs na koti studio wera pe ayembeli ngai bandeko Ekobima la label GTD Prod ngai match à liboso nom na préparaki yango baloso mon témoin na tie chaku nanga nde moto azosubaka masuba nazotinda na Maroc yango ekipe ezoganye mais lelo banda tolamukaki chaku aboyi kosuba mais na utomelisa ye la 6 avant match banana relotala soka subi toza la chance vraiment tokoneki mais soki pas subi te eza fin du monde te oyebi ke soki toleki tokutana na banani na Nigeria tolongola ye bango na coupe du monde toyebi bien banda Congo na tika ko gagner Algérie te yango na soutenir nanga Congo te pona ba déception si déception abandaka bien asuka mabe tala o eza botona to bo gagnaki lelo Algérie akosumbisa bino ba bébé. Le monde est méchant, le monde est méchant. Quand Dieu élève quelqu'un, il y aura toujours des gens qui voudront bloquer cette réussite. Aujourd'hui, une situation fait beaucoup parler. Le président des animateurs de l'équipe de la RDC serait très énervé par le succès rapide de Lumumba qui fait actuellement parler de lui au Maroc. Dans un message vocal, il dit clairement que s'il était au Maroc, il aurait empêché le succès de Lumumba. Écoutez. Vous dites que Monique, yamba lubaka leader akotika la leader. Leri ngamo nazalaka moto wana mndele na Lumumba soki Lumumba ko dominer bisote. Mais ye voloka za kuna atako komilakisa kuta za komilakisa te. Leader babota manango mais tala seconde ndele nani pardon nani Lumumba bomi bango dominer bango. Même ngai zo sala nga passe. Na bosa ni mutadani. Omoni bo yebisaka evoloke ngana yamba evoloko maboko mibale na imana evoloko ayena yamba maboko mibale mais lelo yo soki bamundele ndondo bamalole bazobonsanga à cause ya evoloko soki evoloko ke tosalaki fond commun ke toza bato adere ngana yamba na deringi na yamba na équipe nationale mbende bato wana lelo bazobonsanga te mais tili ke lokolo evoloko azokonte kobonsanga yango moni bato wana bazobonsanga à travers les volos mais moni siko sore les volos kuni longe volos ko monango les volos vraiment zo mona na kuna zo mona na te mais songa mo na zalaki
yani yana sala effort mpona kokase lumumba yana pesa bainstruction ke lumumba atelemaka te na place 1 lelo evoloka monani kuna ezaka lumumba na lumumba oyo wana eza gasi ya bato ya vita eza gasi nde ya bato ya nini. Bon, les amis, personnellement, je conseillerais à Lumumba de faire très attention. Les présidents des animateurs montrent une jalousie très forte et un mauvais état d'esprit. Une personne animée par ce genre de sentiments peut aller loin et poser des actes nuisibles. Lumumba, conseil gratuit, quand la jalousie devient excessive, il faut vraiment rester sur ses gardes. Et Kenge Salamoto. Et le Napero Ezomo Naza faux makasi, donc Tema Mabe.